Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Aussi là. Bon, on a une différence entre émission Yaya, na Marius Munga, qui est en salle à Popo nous passons là. Pour comprendre ce qu'on pour comprendre, bon, moi, journaliste a un respect envers l'artiste, l'artiste a un respect envers le journaliste. Complexe exaté, très posé, très calme. Bon, moi, mais si on a un Popo nous passons là, bureau, Bukala. Nazale kaya ya na ngai lelo naza fier na ye ya na nga ba lelo ye yo fali o ya biso de ye fali o ya na ngande fali émission oyo fali o ya na nga la bête la ratolo nde fali o ya émission oyo boye nde boye bravo l'artiste o sa l'émission oyo nde aigle numéro 1 même sur mon avis, et on va pour tout le monde, il y a moi, il y a un bon, et ça m'a monté. Oui, non, bon, il y a un moutambo. Il y a pensa, il y a on se mission à Marius Mouma, il y a un très respectueux, très posé, trop calme. On va pas m'accamonailler. Bon, moi, ok, Douki, Moupassoula, t'as la différence, t'as la différence. N'a fait au collègue, t'as la différence. Bon, yaya goût. Yaya pendant goût. T'as fait une espoir bouba. Yana ngai na bete la katolo nde ye. Oh nde yana nga na bete la katolo. Omo liga mwana lobaka nde kono famille na yo. So oza na problème ne ba ko régler na réseaux sociaux te boki yaya. Boyo osi on mama yanga nde ye yo. Na lo ba wat. Nde kono tali ka munde bi ba ko régler na réseaux sociaux te. Bon, na la bino suite, il y a analyse, il y a nini à kelo. Na la bino suite. Mais nous avons moi 2-3 phrases leur loba par rapport na ho. Bisogno stolande mi soit fali. Mais il semble locaux là sorti à nati locolé. On dirait Pesaki Kabeuse. Pourquoi je dis ça? Non, c'est la bino vidéo ya Néné ya. Bolanda analyse à Néné ya. Tellement on a pas nazala vraiment ma caste na ba analyse ya ba musicien. Non, linga bolanda Néné ya. Et beaucoup comme moi 2-3 phrases nanga. Ils a constat. Tangu oui, Néné ya a popoli popol. Pour et pas Popol, Fali, il était un peu agité. Hein, il était un peu trop brutal et tout. Premièrement, peut-être il était peut-être en colère. Ou soit, il a appris de ses erreurs. Parce que après, vidéo il a Fali, ou à cela qui n'a Popol, et benaki ba émissionnette et belé. Et surtout que, l'émission ana, alobela ki makamba bananae. Alors, dans l'émission à Popol, alobeli maramba banana ye, où ils ont tout vie privée nae et se retrouver un peu dans les réseaux sociaux. Dans l'émission à Marius, aboy kolobela likambo où ils ont le cas entre ye na camarade nae a préféré ba régler en na privé. Alors, côté wana na loko na 2 ou 3 analyse na kosala wana. Ya liboso ezali soit so bo remarquez bien ba sortie belé
il a fallu ezalaka souffrir alinga sa leloko. Je crois sorti ne wana asalaki na popol ezalaki avant concert il a fait rigola et pesaki vraiment donc ekundaki actualité vraiment il a fait rire. Heureusement ezalaki comment dire bagolo pe basala vraiment trouble makasi batiaki makelele elekana bien. De deux, soit à partir ya erreur wana ya kolomaka na bakei na émission bato ebele bayebisaki ye to azwaki conseil aza mpe na baconseiller non na émission betaka mingi carrière évitaka vie privée évitaka bakombo ya bato sûrement peut-être ayekoli nango nde alobi te. La troisième hypothèse, sûrement sorti à Nati, ezalaki buzz. C'est-à-dire que Fally n'a vraiment rien à dire sur ça parce que peut-être ayebi bien ce qui s'est réellement passé avec Nati Lokole. Ayebi yango moi lobelango ezata préféré ba lobango na privé parce que ils ont mec vraiment s'insisté que vie privée na yo o concerné bana na makila na yo o bangi te pour le baron pour na tatouage. Mais avec ton ami, tu préfères aller régler en privé. Il y a une hypothèse soit ayekoli, soit tes aki buzz. Soit kuna penda bete penda site pour na kuna penda concert ya faire. Concert pe a faire pesa pe na avril. Ayebi ke ngaso na sali sorti bato le belango ka mingi et kunda concert a muninga. Tous wango bongo, je ne sais pas. Ils ont avis personnel, ils ont engagé kaka ngai. Dans le belabino clairement kinga na gouloiste na warrior te, na analyste, na sali analyse parce que et même s'insté. Et même vraiment s'insté. Ba sorti bela Fally. Ils ont la cas précédé na moi événement moko munene ya faire Anguille Souroche. Alors bolanda nene ya aosala analyse aosala na ndenge na ye ngape na linga na bakisaka moi partout wana moke kaka ndi bokomelanga na bacommentaire nayebi que moto azo réfléchir vraiment aosala analyse. Pourquoi alors bon en tout cas bon santé bon s'abonner malé mais na bandosala ba analyse concernant ma musique bandosala ba analyse l'émission Fally beaucoup de sagesse dedans. Beaucoup de sagesse dedans. Et je comprends que à partir de la dernière émission de Nena Popol, il fallait avoir sagesse sur ma casse. C'était vraiment level ma casse. En tout cas, de ce côté-là, coup de chapeau à Fally Ipupa. Alors, bon, la nene, abonnez-vous chez nous, la NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez la vidéo. Bon, la nene, y a un peu dans l'andana bino, de Koutanika a fait une vidéo. Bon, landa. Bonsoir. Bonsoir. Je suis née à Kelekelo. Je suis la maman de Stéphano. Je suis bien sûre. Je suis la maman de Stéphano. Je suis la RTNC. Hein. Donc, Toloba Mambounioso, au réseau les réseaux sociaux, et Malam tu Yamade, Tolobaka. Tomoni émission. Concert à frère Mike Kalambel le 26 mai. Nazénith de Paris. Frère Mike Akobet le 26 mai. Nazénith de Paris. Tout ça analyse Moukiel. Et ça peut être invité. Moi, 10 minutes carton Lobela. Émission il a Fally Ipupa. Na Marius Munga. Pour commencer, on va bravo Marius Munga. Bravo Fally Ipupa. En tout cas, émission et l'équipe y a professionnel. Bon, une différence, ce qu'il fallait dans Salina Marius qui est en train de faire Popol nous passons là. Binomo comme on une différence. Il y a un peu de singa.
Loba totalement les kayaya. Lelo totalement les kayaya. Bandeko. Bomoni niveau ya respect ya. Eh, moi c'est la respect non moi la période na li comme un ngene loba na zema 8 mois. Est-ce que nous la période na li comme un ngene loba na zema 8 mois do esenga la bomba ngo. Après une semaine aussi là. Bomoni différence entre émission Yaya na Marius Munga qui est en salle na popo nous pasula. Pour comprendre sikoyo. Pour comprendre, bon moi que journaliste a un respect envers l'artiste, l'artiste a un respect envers journaliste. Complexe exaté, très posé, très calme. Bon moi ni, monsieur là qui n'a pas nous pasula, bureau, bukala. Nazale kayaya, ya na ngai lelo naza fier na ye. Ya na nga ba lelo ye fali oyo biso de ye fali oyo ya na ngande fali ya émission oyo fali oyo ya na ngana bete la ratolo nde fali oyo ya émission oyo boye nde boye bravo l'artiste oyo asali émission oyo nde aigle numéro 1 même sur mon avis et on va tout moi bon et moi ça me que na bon et ça na moté bino mo boye ba ke yende mutambo te ya penza ya yo ye on se mission na Marius Munga nde ya na très respectueux très posé trop calme on le baka makambu na ye bon moi ke duki lo Moupassoula, t'as la différence, t'as la différence. N'a fait le collègue, t'as la différence. Bon, Yaya goût. Yaya pendant goût. T'as fait une fois bouba. Yaya nangai na bête la ratolo ndeye. Oh, nde ya nanga na bete la ratolo. Omo lika mona lobaka ndeko no famille na yo. So oza na problème na ba ko régler na réseaux sociaux te boki ya. Boyo osi on mama ya ngande ye yo. Na lo bangat. Ndeko no talika mundeni ba ko régler na réseaux sociaux te. Oh, so ne mo ba no eli biso ba réseaux sociaux to bom sa te to pesa na moto. Oh, so na moninga no oeli biso toko boni sa te lo so se boni sa elote e be bisa kaka makamna ba pa na tsa lo bia me ba finga kina siko bino ba to ba ko finga na ti bomo oni réflexion li bota biso mama ya ka ya yeyo oni réflexion li bota biso oni intelligence ya donc tel yaya tel néné bisoye très posé ya bati ma yela mo boania ya ko sa so émission ba popote ko sa asuste niveau no ba Marius na ndenga Congo niveau no Marius posé kimia calme donc moni ba ko artiste na aya munene Doni chita lo moni ya mobile. O moni ya mobile. Ya. Aujourd'hui là, je suis très fier de toi. L'homme est piqué bi malaka eza te bon piqué na makambo. Okosi na finga na ya tina loba so mabeza na lobi. Na finga na batute. Bien okosi na makambo. Na Yaya, non Yaya, je suis très fier de toi. Je suis fier de toi. N'est pas l'ingara, on est qu'à ma fille à maï. Comment t'es Juliette Molima? Yaya, donc, non, t'as l'émission de mine non. Personnalité.
Et mon mari se retourne par question piège. Oh, je reste encore tout dans le pour bimser du camo. Mais au moins, niveau réflexion, grandeur d'esprit, grandeur d'esprit. Ozali boma yo peso pe ndo grâce soza ki zengi tina ba na jeje yo ni fe nga za muta mutute so muta na raison na pe c'est raison so muta na tort na pe c'est tort atande na lo ba boy asali malam so asali kam so mabe na wa ko ba asali mabe te en tout cas l'émission au sur le beli ya mabe ozando ko pour opumbwaka na émission soko lobe osali le analyse mo boy opu opumbwaka na maseke ni balete me 4 c'est très bien au moins que mayele na mayele esangani epese loka gu ya ko sala so émission na popo mo pasu ataza niveau noté ni enel omoni nati lokole omoni des frères n'ont géré problème malgré ça mécontent bino ce que va to finir pour la réflexion na kende ko na yo ko lo baboye o gérant na boye wa bino c'est ça la famille c'est ça l'amitié. Beaucoup même na pena camarade na yo ata pendant 2 ans 3 ans bon na tina fin dans les réseaux sociaux té beaucoup ça na promo ya sérieux pays indi même ya yo aza ya yo bravo ya nanga bravo penza magasin dessus au moins regarde lui loyauté cause à luxe et cause à luxe mais mutu aza master dans la famille ba gérama comme na privé na miso abatute short était comme kala si la kala sur le début 2023 te wona mambo famille na yeso ki peta ilo yo mama na bana na yo na famille na ba ndeko no biso to yebi yango ya ko na bana na les réseaux sociaux bi mo ka tim to sala erreur mort 2 fois bon nous ba ko tam ba to sala ka na bien ka bona bana do ay ko se justifier baba na ni oh na bien boki ba nga ba lukaka to za bien na bi ke so za mu to orchestre ni za mu ta confiance té J'ai dit moi comment ni pendant la bien ça malamu aïe bon naza mu d'orchestre mutute vous comprenez naza mutu ya mutute so yi muta sali malamu na ko applaudir na ko kumisa so yi muta sali mabe na ko yape ko loba en tout cas yaya ke na réflexion moko na ngande na za ko kende alobi yango ndeko na yo frère na ye bashira makambu na ye na réseaux sociaux ah tiens ndeko na ko ndeko mo ba bimi na réseaux sociaux sur les réseaux c'est beaucoup bonsoir au ticket les comiques n'ont géré en privé bravo l'artiste yaya de yaya ya mami jo ici longa yaya de yaya bravo aboyi na ye aboyi na ye oui azak dessus parce que ça n'est pas nati azak oui comment pas toi comprendre ngata ça va sentir à souka artiste était azak dessus mais à la question grandeur d'esprit la maturité à la question grandeur d'esprit à la question maturité parce que les camarades encore y a mon bébé au moins les camarades na mokili et comme les camarades so yo moko lingo comme so les camarades so boy na yo comme les camarades et ça nango sous les camarades si quoi avant ya banaliser no we balika la nyos ba kize nyos o wa ko finga natina lo yenge wa bibino bolo basiko nini
Yaya, ata un cas pour nous, on a salaté tout Seigneur. Diana bloqué comme ça, que nous, on a un cas. Eh, Yaya, Kende. Kende, on a un cas. Bomoni, à répondre bien, n'a pas ta question, confie nos idées. Donc, à quel moment, sage, n'a pas il y a stade, sage, n'a pas il y a reine, sage, donc il y a le loco, yaya. Ça c'est mon frère. Ça aujourd'hui là c'est mon frère. Mon yaya. Dans ta confiance, c'était pour tous les choses dans mon orchestre. Pour Marina, c'est mon frère. On a de la ratolo, on a de la jetolo, on a de la yana ratolo. Lélo, c'est mon yaya. Na bete yana ratolo. Tolo! Yaya! Quelle sagesse! Quelle intelligence! Quelle sagesse, quelle intelligence! Je suis très fière de toi. Très fier de toi, mon artiste, mon yaya, mon frérot. Yangandeko. Yangandeko. Niveau maturité. Yaya. Lelo na passion raison. Ndo boye ko sabe mission na makoni mususu. Niveau na bato aboye. Niveau na yo, level na yo. Esenga ba Marius. Esenga bara ba Marius. Bara ba Marius, est-ce que tu as ba 5 na Congo? Yaya, boye, ba top Congo, kenda ba bongo. Kozonga te yaya. Non, Marino, mais la famille, ta maille d'habilité, bébé. Oh, Yaya. Niveau no ba Marius. Top Congo FM. Ko yaya kozonga te na ba bassesse. Yaya, kozo matin na ba bassesse. Te marina kosi na mele te. Kosi na wama kira munoko la nga yaya. Ya ko kira munoko la nga. Ya zo ma kira munoko la nga ta la ke for my friend. Hein? So la nga débordé frère. Makira munoko, yaya makira munoko, yaya. C'est mon frérot. C'est mon frérot. C'est mon frérot. Yaya makira munoko nanga. Hey, Grace. Yaya nga makira munoko. Oh, bah, il m'a donné la machi. Yaya. Je te confirme le numéro 1. Numéro 1. Le Kibango. Le Kia. Le Ki. Nini pe. Bondiko. Kaka. Nini. Moi, la sous vérité. Nini. Vérité à moi. Le Kia. Le Ki. Numéro 1. Numéro 1. Il y a moi vérité.
yaya goût boende ezalaka machi yaya machi grâce à sifiwe bimokeza mokabulanga na yana ngado yaya machi makila munoko yaya lokumo famille yaya te non sagesse oyo bimisi lelo obimisi sagesse mo boye ya droit chemin oyeba sagesse oyo yango na bemission ya droit chemin yango wana nde ozongisi te yaya bimisi basere ya respect yaya bimisi donc bozele na ligne oyo yaya donc l'autre est là eyinda l'autre est là prête ngande tinga leka na biki na fei na oyo baka ekoyinda lelo l'autre est là que yayeko era Mouton na beta penalty, yo so beta beta na gauche, a beta na droite. Mouton mort dans un s'attendre dans l'émission boy. Bravo mon frère. Moi là, je suis très fier de toi. Hein? C'est ça, c'est lui-là. Oh la moni le londe ya nanga. Makila nanga. Machi. Yaya confirmé double stade na août. Théâtre ma bête aussi. Il y a goût. Il y a ma hier, il y a une intelligence, une sagesse. Avant de la moana. Pour mona. A boy happy. Ya bako. A saleli ma basera ba. Nessa bino mo basera ba droit chemin. Ya vaka na bato bazo fingele batute. Azo persa zo kende kar. Arsenal ya kenda kaka. Oh, yaya zeka. Aokende. Yaya zeka. Celui-là, c'est mon frère. Bravo, Yaya. Boyende. On est là pour prouver. On est là pour prouver. Si vous avez dit Yaya, mamba bien Yaya lobi. Olibino bozela likambo yinda po boko sao nene ofingi Yaya ko boyo finga. En tout cas émission yango Yaya sali ya kitoko. Bosa yango ba 20 live. Émission Yaya sali ya goût yango. Bosa yango ba 90 live. Ba communicateur Yaya yango yo. Makamngalo baka. Bwana bino na tina kofinga batu te pona Yaya po. Donc carrière est déjà likolo. Bino bozaka kota mabende bokaka ko diembela. Si ya sel kamalam bosala raté. Bosala 90 live. Bosala 90 live. Yeah. Aujourd'hui, si ça jette, ya bako. Ya, mon mutu no so ya boka sambuya ka ya mo kebo. Ya, nazo nga fali, tingande fali. Ça la musique dans avec objectif. Na yemi nini na lingaka. Oko zape mu bebe ngesa memo boy azo muto za boy. Mutu azaka boy. Mutu azaka le roi Yaya. Ndeko na yo. Camarades na yo. Quel que soit le problème, bah qu'on règle dans les réseaux sociaux. Bah, on a un peu de camarades na libo ma carrière dans les réseaux sociaux. On a un gars camarade na carrière to finir dans les réseaux sociaux. Mais la vie normale, nous tous ça une semaine de tous en bon terme. La vie normale. Nous, tout ça, une semaine, tout ça en bon terme. Bon, on a tout ça qu'on finit dans les réseaux sociaux.
momoni siko nanga na bino bale bazoba bato nyonso kofingenga nanga na bino nani oyo ya biso ya tala boy nde libota biso to za boy libota ya libota ya na mama ni bino nde boko ye baso na mama ni to na tata ni bato boya ko tuna ya na la mama ni na mama même comportement boye oyo ya biso ne yango très intelligent, très sage. Il y a biso yanga ya yeyo na tale biso ya. Ngamon, ngamon ocha. Oui. D'accord. OK. Oui. Wana nini kasi makambo ya bana? Oh, te. Na bibi son nyonso to leka na kalika mususu boya mususu kanda o s'emporter au lekani ni nyongo bo rappeler na boya za ndeko nanga oh so bo rappeler no so an so pamba na lingi na ataza ya nanga na lingi te boniko mutu na vie okoza o s'emporter ki na colère baba de alcomo deux fois te aza mutu ayoka ka aza mutu aza nzambe te okoza peli comment bo instruction moté mon lobby bon il fallait pas le après on se ressaisir pourquoi dans le bas qui prochainement au bas la même likabuté ni nyamu ni botinga mi yanga mu indeko botinga mi yanga ndeko likamni boni bo sila mapela likambo te aza mutu aza nzambe te tant mutu asali ce temps eloko mabe so tolobaka ya malamu be foto zwa tant ya olobelango botingami yanga ndeko botingami na yaya te yaya grandeur d'esprit alobi nakolobela montre parce qu'aza artiste présence na ye mutu nde elobaka yaya webiteke wana mashi nanga yaya mashi balo baboni yo mashi na mimenu baboni yaya mashi nanga makila munoko ngai yaya mobali ba yele boy ayalo makambu na ye alo makambu na ye aboyi na ye mupasula wana ndoki mupasula yo bako ya la popo mashi ya mumenu yaya 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 mashi ya mumenu mon frérot, un homme très intelligent, très élégant, très beau, très élégant, très intelligent, très sage. Wana nanye, wana yaya. Na sepeli. Le coup d'étoile. Yo, yaya le quoi mili qui va tenir dans Nescafé, dans chocolat, dans sali. Make check. Yaya, étoile qui te voit. Oninga. Non, kamba yaya boy. Ngaza mtu mwana baluka pamba. Bwana tepo mkoto vena bino non, comme binoté, non, chrétien binoté, il y a sa émission à chrétien artiste monté. Na bo ina ba comparaison. Bonga maloba na za kamabe. Na kwa ko msalanga zwa bo CPI si binoté. Étoile. To garder la bonne relation auto zana mon abino tisiko. Moi là journaliste à mon côté. Bon, on va
ko baka on ne ya baluka na linga te muto ambuyenga na émission o na tel kombo ya mise monte na lobby pour ya sa l'émission a lobby muta enimité okosi na yo okosi batela arena feriko batela ka arena wana muki wana 9000 place ya est-ce ngana la mutu pour mutu ça bien mais bon ka isa ko na balu ke bino à l'instant étoile pour na ko diminuer bino ya kunde ta mo besu bomo la rat ya kunde ta mo besu na balu ke kwa mwambanda to garder relation madame fils merci et toi kitoko to garder la bonne relation ngara mutu te pour moi kana mutu te ya machit mona balu ke la ya so ya kutu ga balu ke la bon eloko yo mo me manga émission ya et ben ce nombre de vie il y a Adidas Arena na une heure du temps donc tous ça ma bande toi qui est bien émission une heure du temps et ben ce nombre il y a Adidas Arena s'il te plaît ça pour me binoter tous donc il y a un comment binoter tout le envoyer ya ngala na mutu te na mutu te moi. Et moi, à la fin, on a la période, on a la carabarobe, tout d'abord remarqué. Il y a mon amour, et na sila mi ya, c'est ta sisi ma bande mon ami. Na sila mi ya, y'a pas sila malanga. Talila baby sate, y'a ko tout kanga. Nga zo ba exploit ya na nga ya ko tout kanga. Nga be ba na ba to ka soki ba fa na ba yo tout kanga. Nga be na le kani na maloba. Ko to be ba na ya ngwana. Nga so wa ka nga ba dikana. Soki ba fa na ba yo tout kanga, ndela le kani na maloba. Et puis je l'ai qui n'ont pas dit ça rien. Adidas Arena, il y a les 20, c'est ce qu'on est étonné. Bah, blaza. Bah, place, on va te aller loin. D'accord. Bah, golo, botton, ça. Dans la poche, on va la bibliothèque, tout ça, ça, bon terme, mais bon, tout cas, raté. Bon, tout cas, raté, quand dans mon poussinga. Yango. Bah, place, c'est il y a les 20. Les sièges accompagnateurs doivent être achetés avec un siège accessible aux personnes en fauteuil roulant. Mais évitez de le faire ça. Donc, Nassi la étoile. Nassi la minute. Bon. Donc, bravo Yaya, félicitations et tout. En tout cas, une très très belle émission, très professionnelle. Nayo, na journaliste, ouais, il y a mieux, donc rien à reprocher. Donc, l'émission, oh, photo coup misara. Toi, la litière, tu vois, oh, boy, non, pas ça, litière. Oh, ça, la sagesse, l'intelligence. Oh, boy, pas qu'on fond les abus au poste. Pour ne pas caler l'eau. Si on a la salle, 2 ou 3. Mais on a la son, on a qu'on esprit ma belle. Na zone qui se na ye, on est dans l'esprit ma belle. Na qui on a esprit ma belle. Na sos na ye.
na retirer les oreillers devant Italio. Wana poso mwa libumu na ndeko munene po chola nga po finga nga taille roi Michel. Donc bravo. Donc il ko lo bezate. Bye bye. Donc yangwana. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.